na kosala ngo te. Apesa ye place azala ma courage na ye a continuer kosala toujours recherche à mwana nga vraiment dommage nga aza mwana vie mabi na mwana mayamba na ndenge ya mabi te mpo nayebi ke bato batalaka biso na internet bamesana kofinga bamesana koloba nayebi ke bakoloba mais euta nde na monoko na nga moko euta mpa na ngai baa bandeko na biso bacongolais baa na posa ba vérité oyo nga nayebisa bango kaka ke ngai naza mwana mabi naza mwana mayamba mama Mimi aza mama azoluka mwana ne kombo na ye je crois Trésor Matafari ok Matafari je crois azoluka ye menga dommage nga aza Trésor Mputu Mongole nani Mongole mutabandundu baninga respect ba parananga papa sakufa kala mais mère aza mère aza oiza mayamba azali donc naboyi mama Mimi te aza mama donc le quoi sabota bana aza ba âge mona maman biso aza mama et dans un respect mingi pana c'est vrai azoluka mwana na bungi abunga c'est vrai azoluka mais dommage que mwana anezanga te bon nga ezelo te o nga na salaki po bakanganga bien na fingaki mutu te oya eza eloko ki mama azoluka mwana ne abunga donc eza na sensement te na ngai ki etouché ngai sala nga pas mais tu te pone comme ça biso bongo donc faut on de ma critique mais na lingala nga bongo ni critique za so ba critiquer ozotala ndongo tozo kango te sala na ngelo te mais so ko motala ngo ko yokango et comment appeler ma vie so peka yopi mutu bon et arriva ka na bato baza oui na bato bana makombo bana bino et arriva ka na bato bana kombo donc ba problème et yaka nango moni ba problème yaka après leti na bande ko na biso vraiment o baza libanda il faut bazoa ba information ya bien et pas ya bango mo bakolo ki so na epana pour ça na interview so to fandi na avant bacha cameraman za liboso na biso so na biso ke mama nga photo na nga boy follow bananga boy bon ba yeba te mais tant to préparons to ya to lobiango bon ba za bateli liboso to ba commentaire mais ba yebi te ke to so la ki donc ba yiba ko zo information na source ba yiba ki ou est vrai ou est faux ou est kolobela te pour nga makamu nyoso zo tuna nga surtout ma mutune nga liboso en tout cas zapna kolobela te nga na ko fanda te na bandi ko lobango bon pour ne bikiza bongo te eza bongo te nakoki kosalela omo te ke o eza na nzela te te na olingaka ke kimi ezala kota famille na nga kota famille ya baboti na nga moi respect na fo ezala respect ba parents na nga papa sakufa kala mais mère aza oiza mayamba azali donc naboyi mama Mimi te aza mama donc le quoi sabota bana aza ba âge mona maman biso aza mama et dans un respect mingi pana c'est vrai azoluka mwana na bungi abunga c'est vrai azoluka mais dommage que mwana anezanga te pour bato bapesaki information peut-être baopesi nde mabe baopesi mabe arrivoir bien makambo azoloba na ndenge alobi makambo nyonso azoloba na wakutana na nga c'est passé donc c'est na bila kutana été c'est faux na kutana mais arrivoir na tela aloba makambo susu oya paye bi makambo susu donc za mama ba respect bile mama na respecta ko toujours za mama moboti nde mayamba botanga ndenge yo poza mama donc na ba respect toujours na respecter otina suka pas un moment de le comment on est aider peut-être
retrouver moi. Merci beaucoup. Le message est passé. S'il y a un mot de la fin, dédicace, salutation, remerciement, Mayo. Bon, naikina ba masanangai tout le Lubumbashi ba masanangai tout le Lubumbashi dans la principale la caméra te rien bon OK, salutation ouais. Bodou Bolanga principal et puis Carly Bissuis sur un droit interne et puis Guy Maluchi commandant bon comme on peut changer commandant Fofo Kondi Mundele Chachacha Dezamba Azawana capitaine Michel et puis Job Mabobo dans le Lubumbashi na bosanité ba Cédric Mouchara ba Bobo ba le président Fischer Longange Titi Tchernobyl le prophète Petit Nanga Glody Petit Nanga Jonathan Joe Mwamba nani susu na bosani Mandero moninga nanga wa ça Mandero et puis na bandeko nanga tout grande sœur nanga Mito pour mon et puis ba grande sœur nanga balikaki oui parce que le but aux ala ekuna le but kita ekuna commentaire tout mususu to ba sœur baliki ba vite bandeko était ba pena makela mo nanga sœur nanga Mito Yelvi on appelle ma grande sœur et puis la tante na biso aleka qui on a loba qui on a Gétrude les papa na biso Gétrude et puis tante Nicole donc famille ma sœur na ba non ba aussi ba tutu ba fatu bazawa ba manduzi ba Lubumbashi donc famille za munene bana tata na bana mabi bana poto la Belgique donc on appelle la bana et tata na ba ya Robert ba Angola ya Blanchard tout ça peine belé biso bana mabi. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Dédicace, je crois ici il n'y a rien à ajouter. Parce que bana mabi plus né grandi quoi. Ouais. Pour tous aller kuna lobby. Ouais, njili nyonso donc toura la mabili. Toyeyo. Masala ngai bunyo. Nganti amona nganti la télé azulu ba makambo eleka ki salenga bien ba ya magé ba ser tout la mona ibaliki na internet wana na mona bango et mbandaka mobimba mampuka selo donc baba bana nyonso anjili ba kiteni kulora kimbuta ba tout na bino yo azanayi kimi azanayi donc ba obala poto ba velanga shogun. Donc c'est le scram bateau tout bas la mikili ba héritier baza ba Fabregas baza ba Masatu ba yoka ki yango ba benga ki ngai donc zalango makambo yaka isamilaka bateau ikomaka ba eloko pe fait comment pour ba ki mutango azanani c'est ça donc tango ibimaka mboboezo choka kiote bon nga ezelo côté o ngana salaki po bakanganga bien na finga ki mututa rien eza eloko ki mama azoluka mwana ne abunga donc eza na sens monté na ngai ki et toucher ngai ça nga pas rien c'est mutu musa à perdre mort comme les kakoloba n'importe quoi et Dieu merci aux sages et puis aux la maturité ko lobela mama wana ba momo ko eza un peu eza ya malamu soki te mutu mususa osilika bon ngapena nakola bongo te aux impoli kanda wi na muta kanda melaza impoli te nakoleka télé te pona loba maman azalo kwa mama nanga mabite na kusala ngote pesa et place za ma courage na continuer ça toujours recherche à moi là vraiment dommage ngada moi la vie ma vie na moi la mayamba na ndinga mabite po na ebiki bato batala biso sur internet ba mesana ko finga ba mesana ko loba na ebiki ba loba mais et utane ya munoko nanga moko et utapana ngai baba ndeko na biso ba congolais ba na poso ba vérité on a eu ça banka ki
ngai naza mwana mabi naza mwana mayamba mama Mimi aza mama azoluka mwana ne kombo na ye je crois Trésor Matafari ok Matafari je crois azoluka ye menga dommage nga aza Trésor Mputu Mongole nani Mongole mutabandundu naza Trésor naza Matafari te donc napesaka ye temps nayokaki ye nakoma jour moko nakutana na ye jour moko na butu e nayoka ye natuni bakestion oyo ifale nga natuna ye nabotama wapi na Ngola papa na biso nani o azalaki colonel maman c'est faux parce que nga nde naza boye première na nga na obosana obosana jamais balakisi tokende kuti na école na école olomona Saint-Gérald natangi wana première na nga nyonso wana Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as la Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé. Bah ouais, on va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, on va te Bélé, bah Dachero. On est ensemble ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es quand même biloko africain. Dans ce mot il y a biloko africain, aussi il y a pépélé, na pripé, il y a niakese. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut. Bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Mais la Bisso chaque jour il y aura la bakulu na Bisso. Ce qu'il y a à Wate, mais c'est pour la Tarabisca, voilà mon papa. Balobaka bamelaka kaka, baleka kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai ngai. Mungusu, likapu. Ndakala. Soko lungo na Bisso na Bisso. Nantsafu vraiment. Lokolope a sombo ezalaka awa. Donc nyonso oyo ya Bisso okutamo awa na Bisso na Bisso bilengi to chez Sims Bisso na Bisso. Yoka bilengi. Ah, nous c'est ça. Mole ya kitoko, mole ya kitoko toujours là sur la Bisso. Puisque la Bisso, le veut bien tout. Ngai makonde kona bino Sims Francis Diamana Bisso na Bisso ngamoko ye. Toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka à 10 ans. Donc voilà. Donc awa, c'est ce qui bino koyeba kosola, kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to banda ti lelo marketing. Makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud. Donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso. Ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.